Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote? Alors Michi Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Mbote ba internaute ya www.congolocolenews.net boyebi ete ba opposant nyonso ba décréta qui journée à l'élo mardi journée ville morte pona kokanisa bande kona biso ba martyr o ba pesaki bomo ina bango pona démocratie ya le 20 le 19 si le 25 na ba martyr chrétien. Alors tu es la constat presque na ba rond-point pe na ba point chaud nyonso to moni ete ville eza réellement morte na bandi simananga bozomona ndenge circulation eza vraiment timide bato batambolité bana bake clasté parce que ba opposant balobaki na population ye moko se prendre en charge pe na moni message wana eleki bato bazali bandate soki ba correspondant au bazana ngambo victoire ba confirmer que terrain est vraiment vide ba bazana ngambo boulevard du 30 juin ba confirmer que est vraiment ville morte est effective ba oyo bazana niveau ya ma campagne binza balobi est vraiment ville morte nganaza awa na rond-point Bongolo et sika oyo trafic ba mituka ezalaka vraiment makasi mais le lobo moninga na telemi na nzela ville est vraiment morte circulation est vraiment timide na yango. On peut dire que Joseph Olengankoy, président Yafonus, il a vraiment réussi son pari parce que Joseph Olengankoy Alobaki est Kosalema. Joseph Olengankoy Alobaki est Kosimba. Alobaki Paris naye et Kozala une réussite. Yango lelo tozo constater nabino pour mon ba image ndenge bato bavandi nandako balobi non na troisième glissement, balobi non na troisième mandat, balobi non na glissement, balobi bazo kanisa bandeko o ba pesaki bon moina bango pona ekolo oyo pona démocratie. Bravo na président Joseph Olengankoy parce que azalaki sûr qu'il a réussir Paris oyo yango moni ba banderole wana yebela iye moto asalaki yango pe na bandelina yango atchaki bongo mokoloto na pe kombo na ye na sima nango ba opposant ebele pe balandaki bolanda ba image ndenge ville eza morte tokutani na bino sima ba image oyo. Papa tokutani na yo awa na nzela biso sotoko kama nzela eza polele pona ville morte yo kolobani ni ville vraiment eza morte misala esalami te bana pe batangi te. Oui, ville eza vraiment morte ezomonana miso ezomona ke ndenge mboka ezaka mouvement circulation bato baza te mituka pe ezotambola te vraiment nyonso journal elo vraiment ekufi makambo nyonso to. Alors pour na yo peuple ndenge ozo vivre na mboka oyo ba opposant ba décréta ki mokola lelo ezala mort est-ce que ba sali penza mabe pamba te balobi mokonzi mboka esengeli pe ato sa mandat na ye akende pour mosusu a remplacer ndenge elongo bani na mobeko. Ba sali mabe te eza malamu mais omoni nga na sepeli na ndenge makambo ngo ezosala na kimia et dans la place qui est eluka moi désordre mo boto ba kufa so en plus. Mais c'est kimia makambo eleki nango c'est bon et osala bien. Merci ndeko kombo nani. Ngai kombo nanga Patrick na sala nanga pe kana limeta donc banda na kotaki nda kulobi na pe ba misana nanga
Le quoi on a travaillé toute la journée, vraiment on a épuisé pe na mulungi na ndako na lingi na somo mpepe na confirmer pe journée ngo ndepe na moni vraiment ils morte na ça vraiment na mingi oloba te maman. Merci Ndeko Patrick. Mbote papa. Ouais, mbote maman. Papa, oyebaki le 16 lelo mardi, opposant nyonso babaki eza la ville morte pona okanisa bandeko bakufaki. Pona yo moni vraiment que réussir batu pe batamboli penza te. Oui, de la moi, en tout cas, on a réussi parce que continue, bana batangité. Première chose à dire parce que bana batangité. Ceux qui bana batangaki là c'est mieux, n'ango ba kendo ba réussir. Ça c'est ça, on est en ango aventure, pas battre ba transport na banzela, ba zu ba bisango ba misi pas ba kendo, batu ba non, bati ka retromper batu. Peuple a besoin ayeba et le nini oyo bango ba ko sala pona biso. C'est ça maman. Donc tout d'abord la vie est allée tout d'abord comment morte. Ville les gens morte. On appelle ça morte. Oui, c'est moi. Activité vraiment exaltée, tout le monde va dire là pour les. Activité exaltée, il n'y a pas de ville de boulevard. Bazu ba bis na ba tche pour la mascarade. Nous sommes des souverains. C'est nous qui va décider. Ceux qui bagnent même sur la gauche, sur la droite, maman est aussi mbatté. Bati kapso tranquille, bati kapso to sala obisu toli, to lingi to kende na suka yalika, yalikambu. Ba briske biso te ba kunete ba saba fonder le mot tete. To kende ti na suka likambu. OK, pour nanga na moni na office. Merci papa. OK, merci. Mbote papa. Mbote maman. Papa tokucho nanda ko vandi donc c'est-à-dire que les loke musalate pour respecter ville morte ndenge ba dynamique to ba opposant ba senga biso to sala. Bon, to respectant au thème total une position ya mboka ne zotambo. To moni que so to di mato ki na sala peut-être moi quelque part au kanga mesika mo boy ça pour te respecter ba opposant te respecter pe logique nakolo banini bakonza mboka totali ke mboka esenga etambola na mibeko mibeko mboka ndenge esenga etambola babaki ke msala ebanda ezala mais omoni mwa civilisation eza mwa mobulu donc c'est pour cela tofai na ndako. Mais oyebi ke marche au peu quelque part bazo ville morte eza déclaré mpona kokanisa bandeko bakufaki mpona démocratie na bato baotaki kokufa le 25 le 19 janvier awa baboyi mpe glissement kabila asala 3e mandat te. Bon tokoloba ni disons eza mpona kokanisa mpe bandeko bakufi na bandeko mosusu bazali bamartyre yango moni batiaki ville morte mpona kokanisa bango mais oyo ekomi na pouvoir ke ekomi na intention moko ya mabe soki ville morte bato babimi basala marche ekomi na intention ke bato bayiba bato bapille to bato basala mobulu or ke bato baza na intention ya mobulu te bato baza na intention ke basala marche mpona kokanisa bandeko na biso bakufa na martyre bakinda bainnocent mais na ndenge mpe ya mokonzi ya mboka ki balingi ke asala 3e mandat te oui c'est normal. Normal kosa pe 3e mandat te toza na mboka ya mibeko eza teke yaumelaka internement toza na mboka ya mibeko c'est normal mais etat ke aza oyo azodirige biso aza azotambwisa mboka nzambe ye moko ayebi ye moko moto apesaka pouvoir ye moko ayebi kaka moto akobotola. Papa pasi oyo nyonso ezoleka na mboka ozolobaka nzambe moto ayebi parce que peuple nde moto aponaka mokambi to bakambi na ye soki politicien azolinga mokonzi alingi kotika pouvoir te peuple nde aza souverain peuple nde aza kodeside
bon peuple aza kodécide mais pouvoir euta epa nzambe nzambe moto apesaka parce que babi toute autorité vient de Dieu. Mais autorité esukaka mpe na mandat babi constitution biso lobi président aza na 2 mandats non renouvelables. Mais si soki président actuel alingaki eti na 3e mandat atosi mpe mauvais côté parce que so ozobanga soki pouvoir euti mpa nzambe constitution mpe lobi ozala na 2 ans renouvelable te. Bon ngai nakoloba etake naza congolais na mwana mboka nalobaki nyonso totika maboko ya nzambe ezala président alobiki akontinue 3e mandat ezala baopposition batelemi mpo ete président asuka na 2 mandat nyonso totika maboko ya nzambe nzambe moko mingi nyonso aswe na ye. Merci. Mbote papa? Mbote maman. Papa tokuti yo ana limité. Tolingi yo ebisa biso oyebi ke ba opposant ba décréta ki lelo ville morte ba bengi en opération Congo Bololo. Yo moni ndenge nini réussir côté na bino bat ba ke misala bana ba ke classe? En tout cas réussir bena et mon anita mo moni ne kisasa ne communien bat bazo le gâté misala pe salamité. En tout cas les kitoko penza. Les kitoko wana muta oboya ngwa te. Ata bango mo pe bazomona kwenda kelelo en tout cas échec ça pona bango. Merci papa parce que moi il est limité côté na minute que côté embouteillage ezala. Ezala mingi mais lelo ta yo mo so mo moni so matika ata ndenge bandaka kwa elo médical ti boulevard en tout cas elo côté tala mo ga transport pe tala batu basate na kati. Merci papa. Et je crois que le peuple a comprendre que seule la lutte libère. Yango a tosi bongo mot d'ordre oyo, ba opposant ba pesaki, ba décréter opération oyo, Congo Bololo, motote na mosala, chauffeur avant d'inandaku, ba oyo babimi timidement, baza vraiment dengue, koto on a telemi trafic, ezalaka ya suka, mais lelo trafic ezate. Kimia Boboto, Omabota, Mabino, Tokutani na numéro Mosusu. Merci beaucoup.